L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Elle s'occupe de la promotion de vos biens et se plie en 4 afin que vous fassiez des opérations de vos rêves. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je tire des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota nanga mbote na bino awa bozomona nzela ya kitoko oyo quartier bien boye toza na Mbinza Upen, donc commune ya Ngalema Mbinza Upen pona batu o bayebi Mbinza Upen, donc ato na Mbinza Upen tuzo tambola ba onyos bayebi Mbinza Upen bayebi nde ba avenir ya Mbinza Upen ezalaka toujours milai. Donc, ils ont moins caprice technique, donc pour comprendre un peu, pour mon image, ils ont moins légèrement flou. Donc, ils ont par rapport, il y a caméra, puis les équipements faibles. Donc, moi, caprice technique toujours quand ils ont la mais, tout est la terrain moko, je crois qu'il y a image des zonga, tout comme tout à la lupang moko. Les a morcellement bazokata donc au biso to rezoa na ebike to sepela nango donc image zongi toza na avenue to kende totala lupango moko ya bien et appel emplacement moko ya bien na ebike belé ba sepela nango et ozala vraiment kitoko pour na quartier moko ya ba notable donc à to continuer toujours en mode avenue pour aimer ma biso ti place lupango ezali donc wana tokotana na lupango po tozonga tobeta masolo nzela. Voilà donc touti na nzela malgré que moi ba complication ezalaki par rapport à image mais du moins toujours quand même idée ya quartier ndenge ezali et awa to asko na kati ya lupango toyota la partie auto morcelé yango donc kobanda na coin ya mur portail rouge na coin kuna kozonga ti place mur eza ya kobukana ça fait 11 mètres donc na sima ya mutuka wana ya grise kokota na kati ezali ti avant d'état paipai o donc place fondation oyo ezali ba lupango eza na sima déjà été kama donc eza na servitude pour na mapango oyo ya sima et puis place fondation suki OK ti liboso place ndeko wana atelemi ndeko atelemi wana et puis ça biso 11 mètres. Donc 11 mètres sur 15 mètres et demi, pardon, et ça 15 mètres et demi, donc 11 mètres sur 15 mètres et demi. Donc bomoni mabele ndenge ezali, bomoni quartier ndenge ezali, na bandeli to na Mbinza Upen, bomoni donc ba sombi mapango eza lupango ezali tellement munene ba sombi concession et donc ezali concession mutu moko kati ba kota banda kwa minene opeto oteka mais oto yiko beta li solo eza partie, il y a terrain auto-teka 11 mètres sur 15 et demi. Donc voilà un peu. Baché yango $45,000 à discuter. Donc au Moni Avenue Tokotaki, Otali le quartier, donc il y a servitude pour la ciment. Servitude de ciment, Moni Moutoua Sombe au P à ciment. Et la même dimension, na Oyo Toteka Liboso. Donc on côté quand la ciment et puis baé Liboso. Donc Oyo Eza servitude
moni mituka yango to bima na balabala pour tous quand même idée donc moni balabala yango yo balabala eza bien lupango yango eza marécageux te eza un problème te elo moko te donc $45,000 à discuter 11 mètres sur 15 mètres et demi donc bato sima bon bakotelaka awa moni mituka na lupango donc nzela vraiment eza bien moni quartier oyo eza couvent ya basango couvent ya basango na porte wana bleu wana couvent ya basango oyo eza avenue eza propre avenue eza bien quartier eza très 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 calme et kitoko donc na bandeli mbinza ipen quartier ngomba kikusa pona ba oyo totekela bango dana ba ngomba kikusa bayebi quartier ngomba kikusa 11 mètres sur 15 mètres et demi $45,000 à discuter donc toi un quartier moro très propre très bien awa soro sali bilo na ba appartement au moins ba voisins de ba zobeta ba appartement donc on s'est retrouvé très bien parce que déjà na Ipen 2 chambres c'est dans les 350 bah 3 chambres selon ka goût na qualité oyo au sala né et déterminer montant et valeur vénale il y a banda kuna yo et puis il y a on est déterminer mbongo oyo oko récupérer donc mbongo oyo oko récupérer mensuellement annuellement ndeka toujours ekozalela donc wana ato bima déjà tolakisi lupango ndenge ezali tolakisi ba critères nyonso oyo ezopesa kilo et puis oyo to wana nzela tozozonga donc pour na ba onyos ba vous intéresser ndeka to sala toujours numéro eza wana obengi biso tokoyamba yo to solola to guider yo quoi faire et comment est-ce que Oroki peut accéder pour n'akotala lupango donc bonne chance merci.